Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: Avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Kuringa video. Yawa kwa gani. Soma kursa bila. Ndiki ete por favor atu. Bude mugeni tukuni. Mungale de dine. No buni da saka. Don't worry, the floor is clean. Uga wayon. Unasi. Dawo kana ne. Kuringa video. Yawa kwa gani. Soma kursa bila. Ndiki ete por favor atu. Bude mugeni tukuni. Mungale de dine. No buni da saka. Don't worry, the floor is clean. Uga wayon. Unasi. Dawo kana ne. Kuringa video. Yawa kwa gani. Soma kursa bila. Ndiki ete por favor atu. Bude mugeni tukuni. Attends, première page dans mon canal, oui, ça passe. Comment déboulonner un dictateur, ça c'est bête. Fatia déboulonner dictateur, ça c'est bête. Il n'est pas ça vivant. Deuxième page, comment je peux avoir la majorité, sa majorité, en créant union ça. Les lois commis dans 26 gouverneurs, dans Mia Kani, Moutabandara na gouverneur mort. Il faut ça na sagesse, il y a ça l'eau. Si quand il faut que consulter l'ivre ya papa nani papa kufa na Sénégal. Abenga cap famille ya Pepe Kale ba cousin, Pepe Kale to ebi ka papa zaki ndinga yi mama muluba. Faulu abima mutabandundu deni na benga ka Pepe Kale ba cousin na. Il est pas ça vivant. Pour comprendre que les pays ont développé parce que les invités sont côté élevé. Mardi, Bolandi na Est. Un militaire a fait RDC a vomi 3 collègues dans un militaire. Mais Balandeli Bobi a zappé militaire a fait RDC, on a 4 et Azan et roi. Yango moi président à lobby na Côte d'Ivoire que la plupart des sécurité au ça malizaka ka ba soda. Mais ayebi ba soda wana balati technique ya faire RDC mais na 4 na bango ba rebe. Baza ebele. Mende ebo ka ute koloba. Alors bibi so tout la plupart ba politiciens 65% to za ba rebe. Deli c'est ça rebe. Mais ne pas ça vivant. Bango nyoso baza ba rebe. Ala si tambo mo mbare. Bango tout baza ba ancien rebe. Et rien au Kabila sala ou créer infiltration et ça ko zo ba rebe ozo ko tsa bango na a. Tango ozo ko tsa bango na armée rebelle abimi général na kati ya Zamba. Po bango na Zamba ba bi pesa ba bi tia na ba gra. O kangai général mabe. Tango ozo ko tsa na armée akolingo ki tsa caporal. Bingai bamba ba peka ka gêné. Yango to bimana soki yo sangani na mutu wana yeba biso na ngai na yo pe tokokabola bon après Martin Fayulu atuni wana toza na kati ya lamuka mais ndenge nini parti politique no ya annoncer que yo pe kozala candidat il est pas viva ata musito ayebisie ebongo nga na botama na mokili mpona ya kotika yo il est pas viva tomoni Martin Fayulu akimi ake koluka pe cravate rouge azui matata po basali bloc alobi to combattre Félix Tshisekedi mais ndenge nini yozo kene kosalinyeka na miyibi ndenge nini yoza okene kosalinyeka kana bato babomai ba congolais il est pas vivant boboye ba Martin Fayulu azando kimune mpona politique ya Fachi beto botombola loboko bokanga ba yango na pesi Shadari raison
Shadar aloba bananga na yeba Shadar yaka maloba ya kitoko oyo alobaki oyo nga naza na yango bananga na yeba ya zala Shadar maloba kitoko yango UDPS viva po Shadar azwa tali nanu gestion ya PPRD eza na maboko na ye Shadar ya silisi ba économie nyonso ya parti UDPS viva Joseph Kabila tanga tali ba économie nyonso ya parti PPRD ezosili Joseph Kabila lobi tozokende na congrès commissaire Shadar okende liba commissaire moko na zongela ki autorité ya parti na bi UDPS viva tobetela mukontombe na parti betema bo après Shadar alobi natubela Shadar aleki atubeli alobi boye il est difficile de faire l'opposition à un parti comme l'UDPS au pouvoir pour conclure alobi boye UDPS viva. Pour conclure à lobby, Fayoulou et les autres sont des frustrés, pas des opposants. À lobby, baza ba frustré, baza ba opposanté. UDPS viva. Au moni politique a Fachi Beto même bando qui va comme qu'on dit UDPS viva. Tout moni Adolphe Muzitou. Abimi et pas lobby, il faut nado ba vérité. Il faut peine ni ma pe marché à Fachi Beto. Il faut na toubé là. Adolphe Muzitou félicite les performances historiques des recettes publiques sous Fachibe. Après Asuka Wanate, à Keibo Yalobi, Jean-Pierre Bemba, des abonnés Natiki Nanga Martin Fayoulou, na Komina Yo Ande. Mais Manga et Paya Fachibe, c'est la confiance de ton Ambo. UDPS viva. Fachinchua, Fachinchua, Aigle Soleil. UDPS viva. Le président de la République a lobby boy. Na niveau ya présidence na moni batu baza ebele. Ebele bazo mbongo ya pamba basala kapelo côté. Alors oui effectif ya présidence kozonga na ngai il faut ezala réduit. Tobetela mu konto mulo mabo. UDPS viva. Nicolas, tu comme une politique qui a tout bel abimisa bando kiliba. Le procureur près la cour d'appel de Kinshasa Gombe vient de mettre un mandat d'amener contre les coordonnateurs de la DISOC, Lisanga Bonga, pour abus de confiance. Il est pas viva. Il faut la bateau basala ba bloc na bango na ba Martin Fayoulou. Zokande bazaba miyibi mine. Yango tozo senga Lisanga Bondo kibakanga yande. To betela état de droit mabo. UDPS viva. Tomoni na niveau ya Nord Kivu. FARDC a Kangi 30 combattants M23. UDPS viva. Basu 30 wana ba ko présenter bango na presse na Goma. UDPS viva. Tobetela na ba FARDC na biso. FARDC no kwa UDPS viva. Oyebi procès ya Floribert Chebeya. Eza procès moko et ça les minenge peuple bandaki ko selate. Parce que tu es commanditaire, et ça Hippolyte Kaname Kazembe, UDPS viva. Le col a protégé la constitution. Mais tous en jusqu'à ce qu'il y a Kokanga. Procès Chebeya, le verdict de la haute cour militaire est tombé ce mercredi. La peine de mort reconduite contre le commissaire supérieur Christian Ngoyi Kenga. Jacques Mungabo écope 12 ans de prison. Paul Milamwe qui avait cité Joseph Kabila comme responsable. Yendenge za boyeba quitté. UDPS viva. Mais vous comprenez que c'est politique. Le col a yo ebi ba secret nyoso, moyen to tia na boloko eza ba ko tinda pe mutabeti yo tonga ande. Le col a to quitté to bombi yo ande. Comme ça tangu to ko changer constitution, au point ta makamunyo soliba. Boyeba justice na biso ya Fachi Beto eza justice le roi ya Kalate. Procès amnani ya Vital Kamerhe. Ezala na ba erreur ebele makambo ebele bombamaki. Bon, on a tenu à qui est liberté provisoire et ça qui te mate. Jamal P a zupe liberté provisoire et ça qui te mate. Daniel Massaro a zupe liberté provisoire et ça qui te mate. Tellement ba erreur ezala qui est belé na kati. Babandeli procès à ce. UDPS viva. Rien n'empêche que Vital Kamerhe a zongi la 30 ans en prison. Ce qui a sola Ibaki. Daniel Massaro rien n'empêche à zongi la boloko. Parce que bangonde bazana basambate. Dossier éthique à la flou. UDPS viva. Tokomi na niveau ya pont ya Kwangu UDPS viva. Toyoki mbela pont ya Kwangu elingi ebukana. Tozo senga na ba autorité. C'est le moment ya kota la pont wana.
avant que batu bakufa, avant que accident eya, avant que Bobi Misambongo ya l'état bakunda batu. C'est le moment Bobi Misambongo wana bosala po wana. IDPS viva. Merci beaucoup, je vous remercie. IDPS c'est viva. Combattant pesa biso pesa bango encouragement. IDPS c'est viva. Batiba. Awa nazokotisa Messi. Messi alungwe Real. Alungwe Barça aye Real. Oyete combattant. Aye Paris. Oye ba Messi. Alungwe oyo tobenga Barça. Aye oyo tobengi Paris. Nazoyebisa Messi bongisaka dibord. Bongisaka dibord tolingi batu basonga bapanze enguluma. Tozokotisa Messi bo encourager Messi na bango. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Mwana mame! Mwana mama! Mambu maso! Naebisaki ya biso mataka se koma! Komata! Hier na biso na minute na ba église ezaka kanzambe ba ininyoso ya Fati Melisa bango bombe balala ya kotele! Ya kotele! IDPS viva! Viva! Oyo baso bundisa azo mata se koma! Komata! Première année na e amataki na niveau ya Afrique président ya vice-président de l'Union africaine. Deuxième année, il y a comme président de l'Union africaine. Troisième année, il y a une minute où il y a président de la CA. Puis quatrième année, il y a 2022, tu as au commandant, selon l'information, comme président de la SADC. 2023, tu as évité Fatia au commandant, il y a un commis pas. Il ne peut pas vivre. Alors, combattre, il faut s'en aller à Senghor. Parce que eloko oto lukaki yango wa na minute oyo bazolala te nazoyi biso bazoparatamba parce que le président déclaration oyo asali kuna na Côte d'Ivoire elengisi ba président alobi insécurité na biso mosusu tozomona ezouta kote mosusu na arme ezouta mpe na la police mais wana eza code po ayebisa ke bato ebele mikolo ezoya bazokangama na arme na la police si de pesa viva oyo basalaka trafiki ya minduki po evane eza déjà na procès moko ezosama na niveau ya est du pays ya batutu oyo batekaka mibakande kotekela minduki epai ya barebe alors bavérité ebimi wana déjà kobe na miniti oyo fatibe yango déclaration asali na Côte d'Ivoire mpona koloba ke kozonga na nga awa batutu basalaka makambo wana mukama IDPS viva bitumba ya fayulu na muzito ezali topanja te ndeza boye bazowelela muzito alobi koma fayulu okoki kolinga kabila koleka ta bakabiliste bango mutu oyo biso tobandai toloba ye nde mutu abomi mboka parce que réunion esalamaki lendi ya bato ya FCC ya kabila na réunion ya lendi baétudiaki bapoint ba premier point nde eza boye PPRD ezokende na congrès Chadar azolo bazochange statut na bango mpo statut ya PPRD président ya parti azalaka te ezalaka nde secrétaire général ko bazochange statut ekoma na président wana IDPS viva président wana nde ekokoma kabila azolinga koma président ya pepe kaka na réunion na bango basalaki lendi point na bango mibale ezali mbotu nanga nini IDPS viva kombata il faut sana ya kosepela point na bango ya mibale balobi boye na bloc patriotique babukeli Fayulu Bulo na bloc na bloc patriotique na minute oyo bapesi Fayulu poste moko donc ye nde azoconsulte bato nyonso oyo bakima kabila abandaki yango epa matata po nyolobi akepa ya Fayulu IDPS viva akokamwa te Fayulu aza moto ya liboso oyo alobaka matata po moyiba kokanga lo mais lobi akutani na matata po azoyamba matata po aloyiba akosela o makambo okindoki te omonake mbongo ya kabila ebelisaka IDPS viva force bapesi epa ya kabila yango wana ye il faut aconsulte bato nyonso oyo bakabwana na kabila lobi ayambi matata po abi nde eza boye na osuka oka awa te na omemoti na kinga IDPS viva awa topesi sikoyo raison na kika ya Bin Karoubi IDPS viva ancien conseiller diplomatie ya kabila oyo akimi na exil avoir akima alobaki nini bato wana mibaye bomona opposa toliaka na ba kinga katiaka kutu bayebi na chambre ata ngai nasuka kaka na sa IDPS viva yango wana bokonfirmaki Fayulu ayambi matata ponyo bazosepe yoka sikoyo liloba matata ponyo alobi oyo ngai na ye relation ya bandaka
idepesa viva abingai na ye tikala kobebana te toliaka relation bandaka masa na ngai ya bandaka tolobaki ya kuko kobima na kwa tozokende na baélection ntango ezokende kokabwana na depa bloc moko eza kozala ya bacongolais bloc mosusu ya baétranger bakosanga na bango na bobanga te soki bomoni matata mpo na sangai na fayulu parceke bango nyonso banationalité na bango ezalaka bongolobongolo kaka bongo idepesa viva fayulu abotama na 1955 na njili me awa na 1955 na njili ezalaki zamba maka bato nde bazolongwa kitambo bazokende osala chasse cour soki mpo ke chasse na njili jamai ozanga ata simbili idepesa viva imagine sikoyo moto aloba botama na 1955 na njili yango omoni kote mosusu babengaka ye madidita idepesa viva ndenge moko matata ponyo oyo bayebi ye balobi azalaka représentant ya baétudiant burunde baétudiant rwandais kuna na université na Maniema lelo akoma premier ministre yango moni makambo nyonso ebombambe komo bima na bwa Marcelin Tshisambo oyo basalaka asida oyo bomakaka tumba mwaki alobi kalata linga tube idepesa viva makambo eze ya koyinda ndenge nini bato babina ngina tubela asida wana ndenge nini yango matata ponya bima ni yeso me toyoki kaka tumba mwaki akufi idepesa viva nayebisi yo na miniti oyo bato tu bakomobanga lifelo mutu to alingi atube tolobaki président déjà apesi mboko na maboko ya nzambe idepesa viva Fatia alobi bien na Côte d'Ivoire naye kokuta pays na trou oyo nde tolobaka Fatia kokuta pays na libulu na kati ya libulu yango na ligodo moko ya mande esengai na tozwa ligodo totia liba idepesa viva yango tosali te tosali te nazoyebisa yo Fatia koeshuwe te ko papa tika biloko nyonso na nda soko eloko moko ekomplike yazwi mutuka mbangu na limete. Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé.